Bandeko balandi émission Balobeli Mboka Mbote Nabino Bisika Bozwami partout dans la République démocratique du Congo. Vous tous ou toutes qui êtes au niveau de l'Europe, de l'Afrique centrale et dans le pays limitrophe, nous vous disions bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'ère à laquelle vous suivez cette belle émission. Émission Nabino Balobeli Mboka, c'est une émission Balobeli Mboka, c'est-à-dire nous sommes là uniquement pour parler du pays. Nous parlons de notre pays parce que nous aimions vraiment la République démocratique du Congo. Et Zalimboka, Nabiso, Toza, Na Boningonango, Bandeko, Bino Baïboko, Talabiso, partout, na Mikili, na Poto, du côté Nabosanakate, du côté de Belgique, Madame Louise Nkoyi, vraiment, Marilou, Nzambe Banakobatela, Madame Eugénie Kiese, na Paris, Maman Shida, Iboula, Mbotamaela, mon mère double, Pe bandeko nyonso bozali partout na monde entier. Bongo mokolomo lelo bandeko toye lisusuko solola. Mai matali politique poete politique ya mboka na biso esengeli toye bakana ko solola. Pe ko talisa na bato lolengene ni mboka ezali ko tambola. Bandeko bozali du côté ya États-Unis na bosani binote esengeli bo continuer ko koma, bo continuer ko sala biso signe parce que lelo toye penza ko panza nteke pona ko yeba ko talisa na bato makambo nini o ezali koleka na mboka pe nini esili koleka na mboka poete lelo ezali lelo ekozala masolo moko ya kafu pona to talisa bino masolo nini oyo esololami kuna na Doha kuna na Qatar to masolo nini esololami entre ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo na mpe ndeko na mpe Kagame oyo biso nyonso toyebi modèle kani azalaki bongo ko alelisi peuple congolais Kagame oyo toyebi ete moto azali ko simba rébellion makasi penza kuna du côté ya est ya République démocratique du Congo mokolomo lelo tokosolana bino vous avez le temps de bien comprendre toutes les réalités vous allez bien saisir l'opportunité de bien comprendre ce qui s'était passé à Dakar là-bas plutôt à Qatar aujourd'hui rien que dans cette émission. Sincèrement, nous allons parler de l'interview de Kabila. Qu'est-ce que M. Kabila a parlé au niveau de l'Afrique du Sud? Parce que Kabila était en Afrique du Sud. Il avait un rendez-vous avec celui qu'on appelle c'est l'ancien président sud-africain au nom de Thabo Mbeki avait reçu Kabila. Bokoka, pourquoi Kabila lobi makamboana na niveau ya South Africa? Pe Sénat américain et Salaki Bongo, Bokoka na kati émission et makambo ni Sénat américain parce que Sénat américain pour na Avanda a statué sur un problème quelconque, sur un sujet quelconque concernant la République démocratique du Congo et Zali bakamoko rare. C'est que penza problème ya République démocratique du Congo et kotaki mingi na mato ya bato nyonso pe na bangambo nyonso par rapport ya oezali ko salema kuna po makambu eleka malamu nous tokomona pe lisusu ba wazalendo na kotalisa bino bandeko bomona bino moko effort nini ba wazalendo basali ba wazalendo ya na Sud Kivu kuna bokomona penza ba wazalendo ndenge nini bakoti en force ba wazalendo ba récupérer bamboka oyo bato bandimaki te na Sud Kivu les wazalendo sont bakoti pe bazali kosala musala makasi kuna na République démocratique du Congo. Le procureur de la CPI a annoncé pe makambo moko bokoyoka yango pour comprendre que Congo makambo ezali ko salema ezali lisusu ma sécurité tozali bongo ko évoluer makasi penza na o ezali ko salema et puis bokolanda bongo makambo etali Europe Union européenne na Rwanda mais ma décision ezali ko zwama pe bokoka comment un député européen akoyeba nako lobela biso makambo moko oyo esalemi kuna makasi bongo bandeko bino bayi bozali partout dans le monde entier bo partager émission eye parce que chaîne ezali moko ezali obe nouvelle tendance télévision oyo simbami bongo na mwana mboka Ndele Alain pe équipe technique mobimba nako bosana te ndeko Jordan ndeko Corneille Kasonga pe ndeko Gédéon wana équipe tozali awa pe ko sala musala na bosanité vraiment bandeko nyonso oyo bazali ko collaborer toujours na nouvelle tendance télévision ba mbote mingi bi sika bazali bandeko to solo la mwa moke penza parce que Congo ezali mboka na biso tokoki kotika yango na maboko ya moto te tokoki kotika mboka na biso na souffrance te na beta kitango awa na expliquer kibino comment est-ce que tozali konyo comme na République démocratique du Congo dans le bagi na bino il suffit seulement peuple congolais
tokoma sérieux. Il suffit seulement le gouvernement congolais et tia sérieux nango nyonso. Et là qui s'en face il y a monde entier que nous sommes sérieux makambo minene et ko sale manamboka hoyo et puis bato belé bakokamwa penza qu'est-ce qui est bakokamwa makambo eleki maloba eloba mingi ndeko na émission oyo bokoka maloba moko vraiment ngai esali ngai pasi maloba na yoki oyo na interview ndeko Kabila bokoyo kabino moko maloba nini ndeko Kabila lobi vraiment maloba na bosala ba analyse moto na monta ko sala analyse lolenge na ye pona boluka bo comprendre pourquoi ndeko Kabila alobi makambo wana bolongwa te parce que bokoyo kango en français penza ndenge nini pe pona nini ndeko Kabila akoyi koloba makambo ya ndenge wana tala kaka eza na terme moko ndeko Kabila lobi soki ya zalaki penza na rébellion wana po ezali kosalema na este elingai kosalama ndenge wana te donc elingai kosalama stadi elingai kozala ya dimension mosusu nayebi te ngai nakotiela bino bolanda po ete boye bana ko comprendre bandeko vraiment toko kende rapidement tomeka koyeba un peu likambo nini Sénat américain azali à lobby Sénat américain ezali wana po na kosolola makambo ya République démocratique du Congo na Sénat américain balobi makambo oyo biso to sengeli koluka ko comprendre yango malamu penza po na kokima to pe ko comprendre réalité oyo ezali koloba wana bozali komona Sénat ya États-Unis efandaki pe liste bimaki oyo bazali koloba texte na boko na kanisa soki ndeko Jordan ko pousse yango malamu nde to komona mais bomoni bino mwalabi wana bakomi na monoko na ngele kasi biso tokomeka koloba makambo ndenge ezali kosalema balobi ete RDC vs Rwanda M23 le Sénat américain réagit de manière tonitruante. Le Sénat américain appelle à la cessation immédiate de toutes les hostilités, retrait de M23 et armée rwandaise, ainsi que l'ouverture des poursuites judiciaires contre tous les auteurs des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Wana ezali Sénat américain vraiment c'est bien ndenge bazali koloba ndenge bazali kosala mais souci na biso ezali ete tango Sénat américain asali makambo ya boy tango Sénat américain alobi esengeli sur terrain makambo wana pe esalema bongonde ekosala biso malamu bongonde komema biso na limemia komema biso na kimia Sénat américain okoloba OK mais kasi tozana pour ça to vivre ba réalité bande ko makambo esalema ki lobby bino moko bomoni ezalaki likambo moko ezalaki surprise même ba télévision belé minene ba yeba kiteke ndeko Kabila plutôt ndeko Tshisekedi na ndeko Kagame bakokutana bande ko belé ba beti ntango ba lobi ete pona nini bango bakutani ndeko ngai na koyebisa mno likilise se moko na koloba mno likambo moko ezali très clair rencontre au moment ndeko Tshisekedi bakutani kuna na Doha ezali rencontre moko facilité ko kutana na bango kuna na Doha ezali eloko moko oyo bosengeli boyeba na ko comprendre yango pe ko tala na liso mosusu parce que ko kutana oyo ezali ko kutana oyo bato ebele bandimaki yango te ezala kuna na niveau ya Rwanda ezala kuna na niveau ya ezala awa na niveau ya Kinshasa moto moko te azalaki au courant ya situation oyo bato nyonso bazali surpris ya kokutana na bato pe bavandi face à face ezala kola bato mibale bopotonoko bandeko bokanisa te lokola ndeko Tshisekedi boyokaka bato nyonso baza ko répéter balobi moluba bwende ndeko Tshisekedi alobaka ete ngai na Kagame tokokutana lobe na Lola soko tokokutana soko wapi mais il faut comprendre une chose il faut comprendre loko moko ete kokutana na Lola ndeko Tshisekedi azali moto ndeko Kabila pe ndeko Kagame pe azali moto ko soki likamoko esimbite ndeko Tshisekedi azali kosala makambo nyonso na avantage ya population ndeko Tshisekedi azosala makambo yo na avantage ya peuple po ete aboyi makila etanga soki alobi akende kaka na ba affrontement wana bino moko bokozala batali boso tango bako condamner ndeko Tshisekedi na makambo etali génocide bokoyeba teke bino nde bochaka commentaire ke bakutana te ndeko Tshisekedi azalaki clair alobaki ete ya kokutana na ba patin wana te le patin batanga ki ba rebelle nyonso oyo bachaki motema ete ndeko Tshisekedi akoya na ba rencontre na bango kasi ndeko Tshisekedi na ba rencontre na bango wana akeite aboyaki pe kokende yango ata ko bango mo babanga ikokoma po ete ba sanction ebeti bango kasi rencontre ndeko Tshisekedi na Kagame moi j'encourage ça ngai moruba bwende nazali ko encourager yango po ete bwende mibali ba sengeli ba solola bwende mibali esengeli
sengeli ba bete masolo ba yeba ke pona nini pona tseda baki na vidéo mo ba yemoko ye sengela ki atuna Kagame eloko nini ye Kagame alukaka na Congo occasion yango epesamaki ndeko tsedi na kanza atuni mituna nyonso oyo alobaki na biso akotuna Kagame pona nini yo Kagame olingaka ka mboka na biso pe ko luka ko ebisa o asali médiation na bango président ya Qatar wana koloba na ye pona nini bango balanda ko be Kagame to pe ba européen baza kolanda union européenne boza kolanda be kokoto na makambo na biso po ete biso toyeba nako boyibaka biloko na biso oyo opesaka ba européen pona nini Kagame ozali africain nga nazali africain pona nini ozali kokamata biloko na ngai opesaka mindele ba mindele wana pe ayebisi pe oyo ya Qatar pona nini olingi te yebisa ba bandeko mususu ete makambo akosala ezali malamu te Qatar azaka Turquie azaka na union européenne te Turquie azaka na union européenne te mais ezali pays moko oyo ezali kofonctionner malamu ezali pays moko oyo ezali kotambusama malamu donc esengeli tomeka kolanda makambo oyo tobenga ndeko Tshisekedi bolole te tobenga ye yuma te rencontre o bandeko nga na koyebisa bino sembo Kagame nde asi afukamaki Kagame asi akomaki na suka Kagame nde asali tout po ete bakutana po ete asi amoni ete basanction babandi kolesa ye epesi mbilinga po ete bakomi kokanga voire même baizine mosusu kuna na Kagame na Rwanda po ete Rwanda difficulté ekoti Kagame asi abandi komona moto kopela yango wana ndeko Kagame azali kokoka te azali kokoka yango te yango wana nazali kosenga na bino nyonso bozala vraiment éveillé botala lolenge nini makambo ezali kosalema totikela ndeko Tshisekedi kaka ye moko te déclaration conjointe entre l'État du Qatar et la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Yango wana déclaration ezali wana balobi dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation de l'Est, la République démocratique du Congo a accueilli une réunion trilatérale à Doha le mardi 18 mars l'an 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Son Excellence président Paul Kagame, président de la République démocratique du Congo, Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et puis Ndeko Tshisekedi, la République démocratique du Congo. Balobi, les chefs d'État ont salué les progrès des processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC SADC. Bah, saluer Ango. Balobi, tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de tout le parti pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du dit sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuite des discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans le processus Luanda-Nairobi, dorénavant fusionné et ou aligné. Excuse. Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont remercié l'État du Qatar et son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État Qatar, pour son hospitalité et pour avoir organisé cette réunion fructueuse qui a contribué à renforcer la confiance dans un engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour rétablir pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la région. Merci Ndeko Journal. Bandeko, esengeli to ba ko comprendre makambo tozali komona parce que mboka na biso ezali mboka te oyo tosengeli ko sala kama seki mikolo nyonso. Congo ezali pays ya ba Congolais. Lelo yo Kagame na ba patin na ye nyonso wana ba rebengo makambo bazali ko sala basengeli ko eba ete Congo ezali mboka ya masekite. Le Congo est un pays oyo ezali na population moko très compliquée. La population congolaise est une population très compliquée. La population congolaise va kozala kimia lelo lobi bakuta na likamususu. Tomoni awa Kagame a telemeli Belgique.
Kagame aluko bebi sa diplomatie bebi si relation na Belgique. Est-ce que Kagame penza nenga zana moto mwindo ya kanisi ba mindele ba ko bebana pona ye Kagame. Kagame azo kanisa ke lelo yo hier ko la za ko na ba France na manini ke ba France ba ko beta na mitu na ba pays mosusu ba Allemand ba nani likolo ya Belgique likolo na yo Kagame. Kagame abimi penza suka na elela pour être ye etalié parce que à comprendre na nouté. Kagame azali kokosama. Mindele souci na bango azali ba kamata ba besoin Afrique mobimba ba coloniser yango bazo ba ndela colonisation mosusu. Mindele bazali na souci ba kamata misolo. Ba kamata ba bien na biso. Ba kamata o biso to ali nango ekoma ya bango. Or Nzambe moko ayebi ke atia biloko to pe ba richesse pays na pays ezana sa mabele nango, pays na pays ezana makambo nango oyo batiela yango na sa mabele. Mais Kagame soka zali ko luka ete ya zali ko luka ateke oya biso. Biso na Rwanda to kangami. Mabele zali esika moko boy. Mais ba minere za ko bima na Congo za ko bima na Rwanda te. To zali na bango mabele boy ndeko na ngai. To kangama na mabele biso na Rwanda. Bato ba kokota na Giseni et puis ça na mboka mike belé kwana to ba kokota facilement. Mais ndeko Kagame sengeli Kagame atala ye moko à comprendre la réalité. Kagame doit voir ceci et se poser une question. Pourquoi Dieu a mis cette richesse au Congo et pas chez moi? Ezali pasi makasi to sengeli to luka ko comprendre la réalité au lieu to kota na buzoba pour na ko luka ko détruire République démocratique de biso. Peuple congolais faut to za sérieux nazo beta kaka c'était. Ba autorité politico administrative ya Congo sengeli bozala sérieux. Ezate toza ko senga mindele 20 millions au moment où mutu moko azoyiba 100 millions awa. Yo biso mo ba congolais na biso ba konzi baza ko yiba 100 millions 200 millions d'euros de dollars ayibi yango ekomi yaye. Pe toza ko mona ina nzela za ko tambola. Boye ba ke peuple congolais azali ko mela makambo. Peuple congolais atomboka ka malembe bo éviter ko zokisa peuple congolais. Nazali ko senga na ba autorité ya mboka oyo ba nzamba pesi occasion nga zo benga occasion pour esilaka. Ba nzamba pesi opportunité na ko benga ngo pe opportunité ba nzamba pesi opportunité soko zui fonction. Banzaka lobi na yo. Mukolo fonction ko sila okosuka wapi. Même mukolo ba ko kotso na sama belé ba ko kotso kaka na 1 mètre soko combien wana. Jamais va continuer le libulu ya 10 mètres. Et va continuer jamais libulu ya 10 mètres carrés. Je vais continuer jamais libulu ya 50 mètres carrés. Ata uzana ba immeuble, uzana banda kwa ndenge nini, banzaka pe baninga. Moto moko azana 40 ndako, ba ministre ya Congo, okuta moto moko azana 120 parcelles. Yo uzana 120 parcelles, osala kana 120 parcelles wana musala nini. Bosoma na tegeza kindoki. Yo moto moko azana 80 jeep. Ozana mituka ezana ba ministre ba ndeko na yebisa bino vérité azana mituka o ayibi nombre te ezana ba ministre na mboka o azana bandako mususu abosana bandako ndako ya tia inikima soka kei soka azana ba petit chéri na amema bango na ndako ndako ya tia pona sala ka ba réunion ndako ya pesi makangu te ezali maramu te yeba que vanité de vanité tout est vanité. Ato zana biloko ngo ndenge nini à la fin de compte ba kolona okaka na se ya mabele. Botika konyoko la peuple bo fungola miso to ba ko batela Congo na biso. Totika konyoko la peuple congolais. Le peuple souffre. Ba rebelle bokoti kuna na Rwanda na Goma bokoti na Nord Kivu bino ba rebelle bokoti bolo baki ke boye ko libérer peuple congolais bo libérer peuple congolais na problème nini. Musa na mine komi ko yiba biloko ya bato. Musa na mine zali ko kota na bandako ya bato. Soki bokuti ndako moko ya kitoko, ezaki ndako ya autorité moko politico administratif kuna yo koti na kati. Bo yibi biloko ya bato. Bo yibi baba nzumbu ya bato. Bo zo yiba na bilamba, na ba velo ya bana. Ezali soni. Yo zaki na zamba encore kuna rebelle, ozaki na zamba. Willy Ngoma na obetela OCT. Bima na ndako koti wana eza yo te. Bima Willy Ngoma. Willy Ngoma ozo na ba pantalon ya bakoya. Willy Ngoma ozo na ba pantalon audité supérieur obani kolata pantalon. Willy Ngoma. Bozata imoko te tika Willy Ngoma. Population ezali nzinga wana esiko ozovanda. Willy Ngoma. Na baza ko luka modèle ni ba filmer nga yo. Hein? Ba na sengi bango ba filmer. Hein? Parce que moi je prends les informations oyo peuple o azali sur place aza kotindela ngai.
balobi nanga Willy Ngoma azo sepela zola na mbetu na alala te ozola na matela na nolalela te Willy Ngoma ezali soni ozoboyela ko beteke ba français ko beteke ba français ngoma koloba okuti biloka bato oboyi bozwi ba vélo ba livre même ya bana ya classe yozo kongola nyonso okenango na Rwanda Willy Ngoma okokangama Willy Ngoma bokokenda na CPI Poete awa pena sina yoki procureur ya CPI azali ko annoncé depuis hier reprise ya banquette na République démocratique du Congo. Donc monsieur le procureur ya CPI toko landayo bien sûr bandi enquête ngo pezo si la kakate hein kendana no kangana no Willy Ngoma bimana ndako ya bato hein okuti biloko bato et utaki mwasi ya bato asalaka ba commerce ba bisinga il semblerait mama mwasi ya bato ya numéro 1 autospe asaka ba commerce na yo koti na ndako na okamati na biloko ya commerce nyonso asala go buki voire même dépôt na ba vélo ya bana ozio ko memela bana no tundona na Rwanda eza soni ba minera ngo boyibaka bopesaka mindele okosomba biloko wana te ezali makambo ya soni. Arrêtez de faire des choses beaucoup misake beaucoup libérer peuple moyibi ya ko libérer peuple ne loko nini yo za ona pona ko yiba peuple to zali pona ko libérer peuple. Arrêtez toutes ces histoires là. Nous sommes déjà déjà congolais ça fungoli miso tshela ngai ba image ya procureur ya CPI total nanu bakambango loba mena ko senga na bango basala lombango parce que esengeli bakuluna wana ba bandi o nyonso ba uti wana ba rwandais wana nyonso baken. Procureur de la Cour pénale internationale a annoncé hier la reprise de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Karine Kane précise qu'elles porteront plus particulièrement sur la province du Nord Kivu. Alexandra Branjon, 20 ans après ses premières enquêtes congolaises en Ituri, la CPI s'intéresse désormais aux crimes récents dans cette province. Oui, selon le procureur de la CPI, ces nouvelles enquêtes porteront sur les crimes présumés commis depuis janvier 2022, principalement au Nord Kivu, mais pas uniquement. Cela correspond à la période de reprise des combats entre les forces congolaises et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le procureur précise que son bureau examinera la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes relevant du statut de Rome, c'est-à-dire des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Tous les auteurs présumés, cela veut dire que les milices locales, les Wazalendo, alliés à l'armée congolaise, pourront également être visés par ces enquêtes, ainsi que les FDLR, ce groupe rebelle Hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais, deux groupes qui opèrent au Nord Kivu. Alors, pourquoi relancer ces enquêtes aujourd'hui? Alors, la CPI explique qu'elle n'a jamais interrompu ces enquêtes en RDC. Il y a eu celle pour des crimes commis en Ituri, début des années 2000, puis celle contre des auteurs de crimes commis dans les Kivu en 2009-2010. Mais cette réactivation des enquêtes, comme l'appelle la CPI, eh bien, intervient dans un contexte où Kinshasa a intensifié ses démarches à l'international. L'année dernière, les autorités congolaises ont à nouveau saisi la CPI pour demander une enquête sur les crimes commis selon elle par le M23 et les forces rwandaises au Nord Kivu. La semaine dernière, le vice-ministre congolais de la Justice en visite à La Haye a exprimé son indignation face à la lenteur des procédures de la CPI. Tout cela alors que des négociations sont en cours depuis avril dernier en Angola pour tenter d'obtenir un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Donc, nakanda binomoko bauti kolanda procureur ya CPI maye asili bongo koloba parce que makambo ezali ko salema na mboka na biso ezali penza komema kufa makasi bat bazali ko kufa penza ya ko sakana te hein donc ezali malamu te parce que les Congolais souffrent liwa et comme eloko pamba. Donc le programme de la CPI a annoncé hier seulement balobi la reprise de ces enquêtes hein en République démocratique du Congo qu'ils porteront plus précisément hein au Nord Kivu. Donc bazongeli ba enquête na bango mais enquête onde tozali ko senga esengeli et aboutir na makambo ya bien bobo sanate to kolobela makambo ya ndeko Kabila makambo asila ekoloba tokei bongo na niveau ya tozali ko benga député français au Parlement européen et président de la droite populaire et ancien ministre écrit sur son compte X.
Balobi, selon Thierry Mariani, selon Thierry Mariani, député français, Parlement européen et président de la droite populaire et ancien ministre, écrit sur son tweet, son compte X, l'Union européenne ouvre enfin les yeux sur les pillages et les massacres du Rwanda en RDC. Kagame, le grand démocrate qui se croyait intouchable, commence à perdre son calme, la vérité éclate et ce n'est qu'un début. La pression doit continuer et la pression doit continuer, nous ne lâcherons rien. Rapidement, dès qu'aujourd'hui, on a une vidéo, l'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien, le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais, il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Simplement que le Rwanda respecte ses voisins et cette première vague de sanctions est notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années, en République démocratique du Congo, eh bien, le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais, il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne, jusqu'à présent, achetait ces minéraux volés. Et puis, il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer, et lui qui se croyait tout... Nakanisa, Boutibilo Mokoyoka, député Oyo, Lolenge Asili Koloba, Albiete, Ndeko Kagame, Congo ezali mboka na biso, Congo ezali mboka oyo tosengeli kozala na bolingo nango. Congo ezali mboka na biso, Congo ezali mboka oyo tosengeli kozala na bolingo nango parce que soki to commettre ba erreur, to sali ba erreur ndeko, to ko souffrir biso moko, lelo yo soko moni ba européen et puis député j'espère c'est un bel et ça lié pas si makasi à moniete, il faut kata ba relation na Belgique. Kagame a kata ba relation na Belgique, mais Kagame ozo sala erreur ngana za koloba na yo. Kagame loko sali oyo oko souffrir ya ko sangade parce que mindele entre bango ba be banakate. La France, la Belgique, pour un noir, un Kagame. Pour son pembe, et bien, biso africain, il y a pour son mundo, d'être un comportement, il y a un africain, un Congolais, qui trahir un Brazzavillois, Liboso et un Libanais.
Congolais na Congolais ça ko trahi muninga na ye likolo ya bato azana bango. Ezali pasi. Or isengeli tozala penza na bolingo ya mboka na biso c'est tozana amour ya République démocratique du Congo mabe moko ekomela biso te. Dynamique. Les gens n'ont pas encore lubrifié la machine. Mon moment. Lubrifier la machine. Mon moment. Espérons que les choses reviendront sur les rails et les gens commenceront à parler honnêtement de paix. C'est à nous de corriger ces erreurs. Dernière question, deux autres questions. Et ensuite, ne abusons pas de la vitalité de la fondation. Maintenant, c'est un dictateur. 4 autres questions. Sandeko Jordan, Bandeko Bozali Kolanda, vous aviez suivi de vous-même ce que Kabila a dit. Monsieur Jordan, est-ce que ça soit parti par parti, parole par parole, pour être un peu que ça la analyse na Bandeko Bozali Kolanda biso na émission et les pays de la région ou les voisins régionaux du Congo font probablement la même chose. Qu'en 2002, soutenez un processus ou un processus de paix et avancez. Vous avez parlé de la fragilité du processus de paix. À Luanda, je crois que ce sont juste les dynamiques. Les gens n'ont pas encore lubrifié la machine. Mon moment. Espérons que les choses reviendront sur les rails et les gens commenceront à parler honnêtement de paix. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23 et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez c'est quoi? Un complice de quoi? Eh bien la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Kibino nyonso makambo oyo de Kabila zali koloba. Batuni de Kabila, est-ce que ozali ko reprocher ni nelo kon ndeko Tshisekedi alobaki? Ba accusation de Tshisekedi alobaki. Bozo Kabino moko réponse de Kabila zali kopesa. Donc Kabila en soi azali sûr. Na ebité bino bozo komona muta koloba likambo azali sûr na azali koloba. Bandeko, Congo ezali mboka ya mutu te. Ngai na lobaka ngo, Congo ezali mboka ya mutu te. Congo ezali mboka oyo ebitango ezali komi benga tu es un Congolais. Tant on sait que tu es Congolais, il faut conscience na yo e bisaka yo ya solo ezali Congolais. Boyoki binomoko makambo de Kabila ezali koloba. Batunie sur mutuna ya ndeko Tshisekedi, boyoki binomoko lolenga ezali koloba. Ayebisi journaliste alobina mukolo sala mukolo kuta na otuna ba preuve ezali wa. Et là, quand ezali ko suwa penza na monde ezali ko suwa na motema parce que eloko ndeko Tshisekedi azoba a beta bazali ko benga main libre. O biso na kisasa tolobaka ba beti moto main libre. Donc, ndeko Jordan, tchana no esika mutuna o batuna ki soki yenda zali complice ya maramba ya rébellion réponse apesa ki pour être bandeko ba mekana ko un peu ba réponse oyo lolinga ezali ko suwa na matoi. Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23 et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez c'est quoi? Un complice de quoi? Eh bien la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc Kabila alobi soki ye azalaki na complicité na ba M23 situation elingai kozala ndenge otoza komona te elingai kozala ndenge ni situation et là tali komituna ndeko Kabila tanga za kolobake soki ye azabatuni est-ce que ndeko Tshisekedi azali ko bozali complice na ba M23 alobi ete soki ye azalaki na complicité na M23 situation elingai kozala boyete elingai kozala ndenge nini donc to ebite ndeko Kabila a expliquer biso nanu elingai kozala ndenge nini situation yango tango koloba langage oyo to ebite ndeko Kabila ndingi koloba nini
situation ngai kozala ndenge nini bato mbele baso kata makolo baza ko pasuka ko bete me masasi to ndenge nini ndeko Kabila vraiment ndeko Kabila makambo lobi oyo bandeko mutu na muto sala analyse na lolenge na yo ndeko jana zongisa su eteni wana po ete sengeli pena o mema ngoti ko kena so bato ba yoka bien bien parti au sotia. C'est tout ce que je peux dire. Regrettes-tu d'avoir soutenu le président Tshisekedi pendant son tout premier mandat présidentiel, en dépit des controverses et des défis rencontrés durant cette période, et malgré les critiques qui ont été formulées par certains opposants? Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. C'est à nous de corriger ces erreurs. Dernière question, deux autres questions. Voilà Deux autres questions. C'est un dictateur. Quatre autres questions. Quatre autres questions. Les pays de la région où les Batuni, est-ce que vous avez regretté c'est-à-dire que vous trouvez un monde normal. Mais Congo est allé au Tangisamakila. Congo est allé au souffrir. Ndeko Kabila azali ancien président. Tant que vous avez ancien président, oyo, vous avez passation de pouvoir, na président azali en place. Et que Mboke Zali n'a pas. Qu'est-ce qu'il devait faire? Pour moi, là ça m'engage. Vous avez moto, il y a quoi ko soutenir moto au sein de passation de pouvoir. Et là, on a compris na Congo, Congolais soki kaka longwe na musala. Congolais soki kaka eloko wana ezaki yaye soki ezali su yayete. Apparemment Congolais mutu na ekomaka ko beta. Mutu na ekotaka ba fourmi, mutu na ekotaka zelo. Je me demande pourquoi les peuples congolais ne veulent jamais être assis à Tikape Bamususu et ne veulent jamais être assises Batika Batumususu ba continuer musala. Ce que sali mandat na yo, o sali o tiko pesi baninga. Tout le monde a Congo, au moins en entreprise, il y a l'État, chef de bureau, chef de division, moko, va changer mususu automatiquement pour wana kala kende à l'ingité. Qu'on crée des problèmes inutiles. Tout cela, ezali eloko moko yamabe. Deko Kabila na minito azali libanda mboka banda obima deko Kabila na kotuna mutuna banda bima azali l'exil akima to eloko nini parce que mboka ezali na souffrance mboka ezali na pasi toza na moment o sengeli to solola pona makambo etali mboka toza na moment ya ko polémiquer te toza na moment ya koloba biloba loba te toza na moment essayé de soutenir mère patrie. Oh nyonso ebete nationalité na ezali douteuse te. Oh nyonso ebete azali na congolais ya yu sanguine ou yu soli esengeli ozala ensemble na ba famille na yo na Kisasa. Botika kokima mboka. Olobi ozali congolais, ozili banda pona nini. Bozala wa to vivre. To mona makambo ezali koleka. Les politiciens oh bakoko na biso bakoloba bakobenga ngo kindoki politique bakoko bakobenga ngo oh soki moto so balobino zali muta politique bakoko na biso bazali so balobino zali mwana ya politique yebo zali mutu na lukuta ozali mutu na mensonge na kanisa bandeko ya mwakala oya ba génération na biso bayebi langage oyo soki bakolo balobino okake mutu azali mutu ya politique ah mwana azali na politique mabe yebo zali mutu ya lukuta ozali mutu akopesa o confiance te. C'est très dangereux. Tolingate babenga biso bato na politique. Il faut tozala na confiance na mboka parce que makambo ezali kolobama ezali makambo moko mabe makasi. Congo esengeli te et vivre kaka na souffrance. Congo esengeli pe et vivre na esengo. Ezali malamu te. Il ne faut pas tozwa to kanga mboka na biso pour na ba intérêt personnel. Il ne faut pas tozwa to bebisa République démocratique du Congo pour nos intérêts personnels. Ezali malamu te bandeko. Tolinga mboka oyo parce que biso ba omba msusu tozana ba pays mususu te biso nde to vandia net ngai na ebite soki ndeko Jordan za na pays mususu na ebite ko na ikasonga soka za na pays mususu ngai moluba bwende pays nange zali Congo bandeko bozali na Équateur bandeko bozali na Mbandaka bandeko bozali partout vraiment nazali ko senga na jeunesse congolaise to lamuka ba jeune na Congo to telema ba jeune na Congo to ebandeni to changer comportement s'il faut entrer dans l'armée ba jeune bozo sale le côté salaire pe yango na ba doublette bozali ko le lambongo eza muke salaire ya soda na policier et comme x2 na yebi kende ko Jordan ko kene na police pour kende ko zota moi le double na salaire ezali doublette ba comme si mbongo x2
Ezali pas sindeko nangai armée ezali ko sala maté. Yango nazali ko féliciter encore le ministre provincial, le ministre provincial et intérieur ya Lualaba. Excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe. Excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe. Excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe naza ko féliciter yo makasi na musalo zali ko sala. Un député provincial qui ne reste jamais dans sa maison. Un député provincial qui ne reste jamais chez lui. Tous les jours, il est sur terrain en vue de contrôler. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans ma province? Voilà, vous allez comme on a une illustration de Kochora Zali Kocha et Zali Bongo rencontre Mounene Oyo de Koroi Kaumba de Philippe à Salaki Penza Mokolo moi Mokolo Mouti Koleka Awa na province ya Lualaba à Salaki Penza descente Moko ya Kafu Kaka Ponako Luka Koyeba modèle nini ba jeune ba koyiko Luka Kokoto pe ko salela République démocratique du Congo na Kimia Nyonso. Alors, comme Magui Penza accueilli donc 187 jeunes volontaires de la commune urbano-rurale de Fungurume ont rejoint les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est lundi 17 mars. La cérémonie de l'enrôlement a eu lieu en présence du ministre Lualabé de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde Philippe. Voilà, vous savez comment on a population, on a baillé plus de 180 jeunes, baillé Bango Moko. On a Fungurume. Baye bango moko po ete ba koma ba soda ba servir République démocratique du Congo. On a rappelé ba image qui toko ba tindelingai et pas ya chargé à communication de ko Henri Le Vôtre Kalala, hein, l'incontestable. Voilà, vous savez comment un ministre intérieur Roy Kaumba de Philippe asa ko sala musala makasi alala kapongite azim nyonso souci amboka nyonso wana ezali na bokasi ya mama Fifi Masuka saini o azali bongo gouverneur ya Lualaba mama Fifi Masuka ba ko benga mama Béton o azali ko sala musala makasi sous l'impulsion ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rapidement de Gorol, otia vidéo oyo pour être mokilier mon a été ba jeune ba ko kota na musala bango moko pour être ba sala musala na bango lolenge longo bani ba soutenir Congo pe balobi Lualaba motako poussa na te ata solo ekozalate na mabele wana. Joyeux, content et fier de servir la nation congolaise sous les drapeaux, c'est tout ce que l'on pouvait lire sur le visage de plus de 180 jeunes volontaires enrôlés au sein de l'armée dans la commune urbano-rurale de Fungurume. Témoin de l'événement, Roy Kaumba Mayonde Philippe, ministre Lualabé de l'Intérieur et Sécurité, qui a commencé sa journée dans cette partie de la province par les passages de troupes en revue avant d'échanger avec les jeunes volontaires engagés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Aux côtés du bourgmestre de Fungurume, Aline Makano Tshilombo, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a tenu à féliciter les jeunes volontaires pour les choix faits et c'est avant de les faire savoir que le métier du soldat reste noble. Jina ya mama Fifi gouverneur wetu alinituma juu ya kwa kumilamukia kumiona mina miankuraje sana haina vile mwenjo banaume bakabaila haina vile binonde mibali ya solo parce que mwanaume njo vile. Alors mwanaume ni ula shikalake na boka ya kuafronte mbele tunasikiliza. Alors, pour appel, il y a chef de l'État, commandant suprême, il y a forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, Ariomba, mu République Mujima Nasema, tout qu'on a besoin, il y a pour recruter des jeunes. Pour recruter des jeunes, ben de l'armée du Yanine. Tout qu'on a dans l'armée, Léo, Aina Djou, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aina juu ya mama Fifi, aina juu ya ba autorité lakini tukunengia muarme ni juu ya kudefendre intégrité ya République démocratique du Congo. Tunasikiliza? Tukunengia muarme ni juu ya kudefendre mugini yetu contre ma velleité ya ba ennemi. Gisi madame le bourgmestre Antoine kusema atute chika mugini yetu bakwe kuibeba kubantu bakutoka inja ina vile. Un bon père de famille, Roy Kaumba Mayonde Philippe a tenu à accompagner personnellement les recrues, chemin faisant, au rythme de chants de guerre pour sauver l'intégrité du pays. 3 jeunes gens ont arrêté les cortèges du ministre au niveau du village Kafoya. Leur souci, rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Leur demande exaucée, la délégation a
continuer la route pour rallier Kolwezi vers... wana bauti komona ba na komina fungurume kuna na lwala ba ndenge nini excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe Onazali Kobenga, le ministre provincial de l'Intérieur incontournable, l'homme qui ne dort pas. L'homme qui ne dort pas au service de la nation. L'homme qui ne dort pas au service de sa province. L'homme qui ne dort pas au service du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'homme qui ne dort pas au service de Mama Fifi Masuka Saini. Merci encore na Henri Lévôtre Kalala na Moussala Makasi o Zaliko Sala. Bongo bandeko to kenenano moi mouké pour être jamboté to kishite émission na bisalelo. Bazali koloba ete sur terrain hein kuna na niveau ya Bukavu. Les Wazalendo continuent d'avancer vers la ville de Bukavu. Vers la ville de Bukavu, ils sont accueillis par la population. Botana Bawazalendo na Bukavu balobi bakolala te, Bawazalendo butu ba okota Bukavu, balobi ete bazana posa ba mona barebengo. Barebengo ngona ebité, barebel oto benga barebel. Mbanga bakutiaka ya pamba parce que Bawazalendo ba yebaka tege makambo koma na niveau alelo. Mais on osenga na tata mokonzi ekolo, bomeka kotalo lenge nini boko canaliser Bawazalendo oyo pour que armée na biso ebak effectif. Bawazalendo na ebiete ministre le VPM Yagi Kabon le VPM Guy Kabombo moi d'Anvita Yagi moi d'Anvita Wazali VPM vice-premier ministre et ministre de la défense pour me kakotala un peu qu'est-ce que vous pouviez faire na Bawazalendo pour être Bawazalendo nyonso et sengeli basimbama pour que bakota na armée basala musala malamu to ete na mikolo zali koya bazala pe basoda moko très bien encadré pour turoyo nyonso otia mutema na brassage mixage. Ozali likili, okotika la lik. Ozali caporal, okotika la caporal. Ozali ambambi, okotika la kaka mbambi, kote ozali esika wana. C'est la biso to mona nanu, ambiance ozali na Bukavu, tamba Wazalendo ba okota mokolo malobi. Lewa waraka sana. Wazalendo wanaingia, ona mamoto. M23 ina bahati. Niko mingi ya hatari. Ona mamoto. Vamwizi vale. Nakanisa bauti bino nyonso kolanda penza lolenge kani fête monene salamaki lobi na sud Kivu kuna na Bukavu ndenge bandeko Bawazalendo ba récupérer bisika ebele penza bandeko na ebisa bino lobi ete bitumba oyo ekosila nanga monoko akotia wana akoniataka mabele awate. Mabele ya Bangkoko, peuple congolais a moni pasi mingi. Mabele oya Bangkoko, peuple congolais a kotiki la moto lisusu te aya kokoto na mabele na ye. Ezali malamu te. Peuple congolais sengeli azala na franchise. Peuple congolais sengeli oye baka koloba likambo ezali ko salam. Loba vérité. Na yebisa ka batna lobi armée numérique bozali komona mona bandeko lobi ministre asenga il faut ça armée numérique pona ko ba ça armée numérique pona ko lobela mboka ndeko armée numérique elakisi lukuta te armée numérique elakisi boza ko loba vérité mais boza ko sala ngo commentaire boza ko sala commentaire sur ce qui est vrai bandeko mususu ba komona armée numérique armée numérique non armée numérique il faut dire ce qui est correct ezato ko sabato yo lobi ote toza armée numérique non. Mais Mundela Kosekabino, bateau bo Ostravena bango par Kosekabino, parce que ce sont des mensonges. Il faut être clair dans ce que vous faites. Il faut être logique dans ce que vous faites. Tout vous analogique moi quelconque. Boza ko makambo mboka, o ezali ya solo bo amplifier yango. Mboka na bino esali mabe moko boy, bo bombi yango. Bo bombi mabe na bino bo bombi, ba défense na bino bo garder yango. Malamu bo sali bo amplifier yango.
Ezate armée numérique, basoda bapesi basoda telle marque ya arme, bino bandi ko ganga. Et tozu arme tel, tozu tel drone, tozu eloko bo non les armées numériques te. Boza ko teka plan de guerre, boza ko teka makamu na bino. Sorte nyonso eloko boza nango, bino na mbangu boke ko filmer yango. Soda azako bunda bituma na front, azako mi filmer ye moko, azola kisa tala, tozali esika tel, beta tirer boa, mais munguna zotala bino. L'adversaire vous regarde. Ah, photo oyo, bazana telle colline. Photo beta bango, missile coin na bango tel coin. Mais c'est la honte. Ce n'est pas ça l'armée numérique. Moutazana front, azana iPhone 13, 15, azako mi filmer. Ah, bangi o melito elokoni. Et puis yo commandant, chef à mission. Allez, tirez, lancez, boa, banda es moko boy. Hein? Au ça la formation non wap. Odo tinda bato ba tirer ba filma kao. Pona nini? Ponde ko tsekeda mona ke yondo zako tinda ba bombo ba tirer. Yondo bomisi bato. Yondo saliete bato bazala ba tirer bango na munguna parce que quand toi tu fais ça, tu penses que zali esengo. Nzoke zali mawa. Ozali ko lakisa na adversaire type nini ya ba missile bo nango, type nini ya ba arme bo nango, ezali bêtise boko commettre. Raison pour laquelle na katina no apona okikanda malgré monsieur Sili bandeko Congo ezali mboka na biso tokoye bandeni ya kosola makambo na kolemba makambo te jusqu'à ce que mboka na biso ekozwa solution na oyo ezali ko leka topé ko salema na tondi bino botondi mingi bino baye bopesaki confiance na émission e balobeli mboka nzamba bana ko batela bino nyonso na bosa na kate otali ko benga Marilou madame Marilou nzamba bana ko batelo na bana nzamba batela bongo pe lisusu bandeko nyonso bazali collaborer na biso na nouvelle tendance malamu merci na Ndele Alain, merci na Jordan, merci na Lutula Trading Company ndeko Jules Olango mwana mboka ya solo balobi entrepreneur ya munene oyo gouvernement esengeli et soutenir ba jeunes FPI fonds de promotion de l'industrie ba ni les alliés belé ba structure les alliés belé il faut soutenir ba jeunes au bazan ba entreprise na bango hein ndeko Jules Olango patron ya Lutula Trading Company, vraiment nzambe bakobatela afungola champ ya travail munene pour être un jour binonde bokosala mikamba minene na mboka o na entreprise na pe musala ozali kosala. Merci na ba congolais nyonso ba participer na émission e boso batali bo partager pe bo s'abonner mingi na émission eye tika nzambe abatela pe a sungabino tokutani à la prochaine.